Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Merci pour la confiance et fidélité. Bisika nyo sozu li bako kolanda magazine Nabino plus 243 total ko tindi ke Nabino yango en direct ya Pullman Grand Hôtel Kinshasa Mbote Nabino. Accompagné de quelques collaborateurs, Kester adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, Madame Sylvie Birembano, à Kendaki Kozwa carte d'électeur naye, week-end eleki et Sikawapi, Azalaki na mission, il y a supervision managériale, il y a proximité na quelques centres d'inscription na commune, il y a limité, Izalaki Pelisusu na cadre et mise en œuvre, il y a recommandation, il y a plénière visant pour na renforcer sensibilisation sur usage, il y a application, il y a préenregistrement, pré-rap en sigle. Sur place, application Oyo, et Zali na but pour accélérer processus d'enrôlement, P identification, il y a bel lecteur, Ndenge, Madame Sylvie Birembano, Kester adjoint à Seni à Talisaki. Je viens de me faire enrôler à l'aide de l'application pré-rap. C'est une application que la CENI a mise en place pour aider à ce qu'il n'y ait pas de longues files d'attente et que les gens puissent passer au fur et à mesure et très rapidement. Moi, je n'ai pas fait 5 minutes, je me suis fait enrôler avec l'application pré-rap et j'encourage tout le monde à faire comme moi. Ma carte est là, elle est belle, c'est là et je suis contente d'avoir ma carte. Merci, président. Kester adjoint Yaseni, Azoki Ton, Yako Solola, P, ko expliquer na population, ba avantage, y a application Oyo Bolanda. C'est la méthode moko seni atie. Parce que ben application pré-rap. Pré-rap wana soko si ozi déjà identifié na yo. Téléphone na date na mulongo. Tango kokota na kati okoumela te. Totie application wana po bo umela kate na mulongo. Soki boyebi kosala ngo te ba agent ya seni. Baza wana po basalisa bino po bokende na lombango. Toyokani? OPS mususu azo enregistrer bato baza na baki ya politique. Mais kozala malamu bao baza na téléphone. Basalisa pe bandeko baza pembeni. Biso bato aseni kozala ba téléphone na biso. Bato ati ya code liste na bino yango. Koto pe basalisa ba mama po bakende na bandako bakende kolamba. Initialement prévu pour le 23 janvier 2023, clôture de l'opération, il y a identification, paix et enrôlement et électeurs, ils allaient prolonger de 25 jours uniquement dans la province concernée pour la première ère opérationnelle locale, Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Mai Ndombe, P. Chouapa sur décision Yaseni après débat P délibération ya plénière Yaseni. Yo. L'intermédiaire il a communiqué il y a le 22 janvier 2023 ministère des droits humains la République démocratique du Congo a dit que le gouvernement congolais a dit condamné avec fermeté ba acte ya torture et violence perpétrés na ba groupes armés considérés non autrement identifiés na Salamabila na territoire ya Kabambare na province ya Maniema contre ba paisibles citoyens sans défense. Pona nini boye ba image oyo ezali ko circuler na ba réseaux sociaux ezali ko choquer pe ezali ko pesa mawa rappelant triste période d'esclavagisme. En tout cas o ezali ko senga implication rapide ya ba autorité tant policière que judiciaire pour na commettre fin na makambo oyo pe ba auteur ya ba acte oyo esengeli bazala puni sévèrement. Kasi selon ba information tozui sur place commandant ya ba rebelle oyo pesaki ordre ki basala ka population makambo oyo surtout bana basi awa na Salamabila auti kokufa bana basi basangani pe basangisi kindoki na bango balieye sakanati. Pika miti.
tobandaki mobembo kuna na Lualaba. Présidentielle 2023, liboso ya population ya Wamba, tozali awa na province ya Ouele, président national ya parti politique Envol Delice Sanga atenaki meeting populaire esika wapi atalisaki boye na population. Message de rotambola na ya changement elingo lobanini. Ya liboso sécurité ya mboka na biso eze malamu te. Pour lelo Congo azesu sous ko défendre territoire na mobimbati. Ezali na ndambo ya territoire ya mboka na biso, ezali na maboko ya bapaya. Toza koluka te sécurité ezonga pe territoire na biso mobimba ezala na maboko ya l'état congolais. Ezala na maboko ya mapinga na biso. Mais na kotala ndenge bakukumbela mboka lelo, soki to continuer nango, en tout cas tozokende na mpeba makasi. Yango tolobi ezei susu eleko ya bato baya kotambola basala bino ba promesse te. Ezeli susu eleko moto aya kotala bino aloba na kosala boye te. Mbulo yo to bengi 2023 ezali mbula ya bilan ya gouvernement, bilan ya bayebazo kamba mboka na ndenge bisoto moni, na ndenge bisoto analyser mboka ndenge ezokumba malelo ezokumba malamu te. Bato ebele bazali abandonné. Okomona bilenge bisika bazali misala ezali te. Sécurité ezate na mboka. Développement na mboka ezokota te. Mais en même temps, mosolo ya mboka ezakomata. Mais ce que mati mingi okomona mosolo wana etikala na ba institution, etikala na ba ebazo kamamboka. Eloko bisoto lingi ezali mosolo ya mboka batia yango na bosenga ya population. Bosenga ya population ezali nini? Ezali bakelasi ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali banzela ya malonga. Bosenga ya population ezali nini? Ezali misala na kati na mboka na biso. Dossier à suivre. Hey, Kejo! Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo. Lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa, ISERTEM en sigle. Jeune finaliste, papa, maman, olingaka koyekola médecine, occasion yango yepesameli bino. Boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie. Boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences, infirmière option hospitalière, technique de laboratoire, sage-femme accoucheuse. Bokanisi esili te ISERTEM azali kwa sire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe aussi les formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM et Tigali Polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM Kin et Zwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune et limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te. ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te. Kejo. Oui.
Le policier du peuple Lissuyaba na Tchangou, le major Rémi Kanza Malalaise a kendaki comme d'habitude rapidement au secours ya population ya commune ya Njili oyo bazalaki victime ya opération musclée ya bakuluna. Aussitôt sango ya bitumba ya bakuluna ekomaki na matoi na ye en commando ye moko le major Rémi Kanza Malalaise akitaki na terrain pour na ko restaurer autorité ya l'état pe ya tchaki maboko na quelques inciviques oyo bozali komona yoka communication population asalaki tango amonaki présence ya major Rémi Kanza Malalaise. Parce que ça soit chaud la police ça passe pour la bana oyo vraiment la pena autoriser bana oyo batwanga moyo ba chaîne na ba mama ba autoriser bana oyo oyo desordre la moyo ebongo bango moko bakuluna bakomi lokola muchopi basopeli mungwa bakomunikaki boye. Comment on a Abiga nani n'écrit dans comment on comment écrit comment écrit nini vous allez inspecter vrai ou faux ah il y a quelqu'un qui écrit nini il écrit nini 37 de fazer mais image ya yozo bundati papa na tondo ke cimetière image yozo bundala la tout ça lui pe nini ah bon ça le retour hein donner baba bamba le baba bango OK et bon comment nani yo comment nani Manassé hein n'écrit dans nos années oui l'équipe de nos années yango lobi oto mona zo bunda oyo eza nani wana zo bunda eza nani oto mona nani kuto soki potete image affichée wana eza yoto yote papa kasela lobi na tout zo bunda eza yoto yote question eza yoto yote yo ah oui ya kosamba eza lisusu te musala major Rémi Kanza Malalaise azali kosala population mobimba ya district ya Tchangou bazali d'accord pe même moral na ye boyende ezalaka yende boza na ebite nganga yudanga nganga ila nitanya nini abini. Cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta aéroport bar. Eyinde na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangou aéroport bar Kimbuta cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo.
oyo penza oyoki bakuluna oyo ntango tomarche lisu tozwi bango ntango tozoti kokabwana major Rémi bana oyo bozali komona bamibengaka bakolo mabele bazali bakuluna tozali awa na commune ya Kimbantseke quelques heures après avoir terrorisé population ya quartier Biyela na bitumba ya kuluna pe torchon méchant na ndenge ya kosakana te belément ya la police nationale congolaise plus précisément ya sous-commissariat ya Biyela oyo kumba makana commandant Patrick Ndunga bazalaki sima na bango ti baye kocha quelques-uns maboko bauchomela na bombe na bango chapele gouverneur ndeye Commandant, bango oyo bakende bakuluna banyokoli biso fort osa musala makasi pona kanga babilima o banyokoli biso fort bakuluna chapele yeyo po ande kotuna chapele yo nakangi général chapele kaboni kana major Rémi tozwi général chapele ya molokai général chapele ya molokai gouverneur ya barabi gouverneur ya barabi yo sinya mabe sinya dedo ya monja mabe. Félicitations na belément ya la police boyende ezalaka kasi esengeli bazwa penza etumu ya makasi po ete ya ba oyo batikali ekomi nini voilà bombe ne komisie looking for positive result as we welcome you to this concluded group B game between the Terangala. Sans pour autant qu'on marquait les moindres buts, Balopa a première République démocratique du Congo, Bazali éliminé dans la 7e édition, il y a championnat d'Afrique des Nations, Chan Algérie 2022. Double champion, il y a Chan Bazali éliminé après défaite, il y a 3 buts à brosse face à Lion de la Teranga, il y a Sénégal, dimanche 22 janvier, Eleki na Anaba. Senegal take the lead here. They were ball watching. Osman Diouf put Senegal in the lead. Sengeli Boye Baki ezali pour la première fois ya histoire que République démocratique du Congo a éliminé na phase des groupes Yachan avec 2 petits points Lisusu. The referee was pointing at Bungila Tom that it was outside, but it's actually a penalty. Yes, it is. DRC down to 10 and a red card as well. Équipe ya Otis Ngoma très faible, moins performant. Encore Koutouto Baki dinte ya ko représenter nation ya football monene lokola République démocratique du Congo avec comme statistique 3 matchs disputés, 2 matchs nuls, peu de défaites moko avec 3 buts encaissés contre 0 but marqué. Knows that the job is done by Papa Diallo, the 18-year-old. His goal may be sending DRC back home on the early flight back to Kinshasa or Lubumbashi. Élimination Oyo est à l'interpellation pour le football congolais et surtout na niveau du championnat national. O Tolobakite. One goal in the first half, 2 in the second half. It has ended Senegal 3, GRC nil. Senegal through to the quarterfinals. Population baisagé pe habitants ya quartier Kingabwa na route poids lourd na commune limitée balamuki na sango ya mawa na tongo ya mardi 24 mai eleki esika wapi bakutanaki na accident de circulation monene causé na camion ben oyo isilisaki course na yango pene ya Souciat ya Izam. C'est l'objet information tozu sur place ezalaki vers 3h du matin de mutuka oyo et yaki kolauka pe ebomi 6 personnes oyo bazalaki kolala na maison commerciale moko pene yoka communication. Kolala na 3h tika ka benya nyimba moko. Tine station. Côté qui sont
maman quoi comme ça la liste plus pas la carte là que mais balé les pratiquer la carte là oh là là oui personne. Il y a deux morts, il y a 4 personnes dans le gros véhicule et je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont sous les décombres. Ça c'est l'excès de vitesse qui a causé cet accident. Et de deux, ce genre de travaux ne doivent pas être effectués tard la nuit. Juste après, tout le monde a eu présence à bourgmestre de la commune de Limité, Douglas Nkulu, Oyo a komaki wana pe a salaki communication Oyo. Perdre jusque-là, je dis jusque-là parce qu'on n'a pas encore tout fouillé. 6 Congolais, c'est une grande perte. Que ce soit celui qui était au volant, que ce soit les personnes qui étaient sur le site. Nous déplorons cette grande perte. Et pour l'instant, l'urgence, c'est de sortir les corps qui sont emprisonnés dans les décombres, pouvoir dignement les amener à la morgue. J'en profite pour présenter les condoléances aux familles éprouvées. Je crois que le gouverneur de la ville, son Excellence Gentini et le ministre provincial de l'Intérieur qui ont déjà des rapports depuis très tôt matin. Nous avons ensemble pris des dispositions qui nous envoient les moyens nécessaires pour l'instant acheminer les corps à la morgue. Bakor et Kendagi directement na morgue de l'hôpital général de référence Kinshasa ex Mamayemo en attendant banquette possible pe identification ya Bakor. Tika eti mulimo ya bandeko epema na kimia. Chapeau bas na la police ya terrain ya Bouddha tozali awa na commune ya Njili, plus précisément na quartier 1 esika wapi batie maboko na bana mibali oyo bozali komona po bazali bakuluna. Selon information tozwi sur place, bautaka na commune ya Matete pe bango bayaka koseme terreur na population ya commune ya Njili, plus précisément ya quartier 1 pe quartier 8. Babengaka bango mapasa 2 fois T, une fois avec action, ceux qui ont résisté mitali au niveau au cause de la machette yo moko pona, ceux qui ont lingi bakata yo manche courte topé bras cassé. Na micro ya magazine d'actualité Lingala Facile plus 243, commandant a Betty Lisolo ndenge nini akoyaki na bango bolanda neti kaka bozalaki. Ezaki vers 0h. Toyebi mopanzi oyo bafréquentaka mingi. Eza bisika bakinde kopema soki basi bayibi. On a essayé un peu de tenter la chance et de visiter le secteur. On a commis sur place. Tout le monde a commis balé. Par hasard, on a fait ordre de Simba Bango. On a réussi à faire moko akimi, tout le monde a kati mai. Et tout comme on a bureau. Du coup, nous avons fait l'opération. On a fait la maman moko a na supermarché sac naie na téléphone na biloko ne musuna mbongo ezaki na kati. Nettoyaki na bango. Nanzela to moni moko admisi machette oyo machette ne amenacer policier na kati ya mai abwaki na kati ya mai to zuya ngote mais moko to bise ba machette na ye to komi na bureau. Arrivé au bureau, et plaignant à se pointer à reconnaître bango et to zu bango na preuve ya téléphone ya mama wana ozongo na alati na kingo eza téléphone ya mama wa botolaki etika siko bimisa sac na mbongo na ye na tablier na ye. Population P babakisaki boye. Na sepeli longonia mingi nanu na la police na biso oya terra Bouddha. Musala bazo sala oyo bakuluna nyonso babanda ko bota bato ba téléphone to koma ozwa bango moko mais liboso na bota téléphone même 17h ba bota moto téléphone. Depuis au jana ba ya wana terra Bouddha en tout cas 8 na 1 qui m'a vraiment zali. Comme prévu tala ba jeune ba oti matete. Bazo ko bota la bato biloko awa na Njili na quartier 1 8. Si ba ko kanga bango pour nini musala ya la presse bazo la te butu mobima 23h en tout cas bato ba sa musala ba zomo na tour ya lipasa abandi ko wanga na muninga neti kaka soso pe lela sikona makamnyo soto ba lobby a oyebi yango vena ebité vena une choc na choc ve pardon makamnyo soto ba lobby na yo awa makamno makamno bilo mama ngaptezo ngote
Maman mtabi mtazi bilo na ye. Maman bien moyen mtazi bilo na ye. Maman lo binali mtazi bilo na ye. Ya be. Ngazola mama te. Ngazola mama te. Ngabaka ngani dote. Ngazola mama te. Nani kasa ngazola vérité bikisaka. Ngazola mama yona ngaite. Ba ya zo nga yebi tinga zelene tinga bakanga koto nga yepe koto na ye. Tena bi bakanga ye bakange koto nga pe koto na nga. Koto wapi? Na koto na ana koto. Yeto kange koto ni. Ibu kange na si awa. Bongo yo. Nga bukanga pe koto si koto uti. Yo na ye bozaki na combien de mètres? Yo na hier to kangi bi bozaki na combien de mètres? 2 mètres. Combien? 2 mètres. Ah oui, boende zalaka, la police ya quartier 1, commissariat Makasi 1, ezali déterminé pour na ko remplir mission na bango, oyo ezali ko consister na ko battre la population pe ba bien na bango. Yake yo. Papa, ba wende bazo bebisa mboka, bakende kamnya Makasisi. Bakende osala msala kuna population ebonga, bana oyo bazo tika batanga classe, ba cha mentalité ya otanga classe. ndenge osulana papi ndabenga nani fils oyo ezala pe pie kama midefaote tala penza elongi oyo malamu ntongo mosusu voisin na bino to pe papa ya camarade na yo tozali awa na moko ya baboutique oyo ezwami na avenue des Huileries. Papa oyo bomoni alati ba veste boye azali mwinfi volmuntu veut dire moyibi. Akoti na boutique ya batu soi disant kazali kosomba ba veste kasi tangu bakei koponela ye ba veste botala makambo papa atikali kosala. Non ala saka bengisi yo na mama bino nde bokoluka moye kosoki tozolaka oyo pati apesaka bango liboso bongo salema de kosoki soki bino mongo bokoluka moye akozomisela bango. En tout cas technicité na yende ekamwisi biso po à chaque fois que mwa makelele ezali kosalama papa azali komatisa volume na lisolo ya lukuta oyo azali kosala na telefone azwi sac oyo ezalaki kocontenir $5600. Imaginez. Bon, et pas dans la maman, ce qui dit le mot pour l'ima. Yo, pour nous, ça c'est avant là. Et ce qui dit le mot pour l'ima, non, maman, vous dites que vous avez kasi papa ayebaki te ke caméra de surveillance ezalaki kozwaye malheureusement bakangi ete bakolo boutique bazali kosenga na mutu nyonso koki koyeba papa oyo a contacté bango kasi papa en tout cas pesa merci mingi na mutu asala kashini po degré longi na yo ninga komonana na mokili mobimba sonie par contre randi au bino vous comment faut que ce qui va nous on imagine on sale. Merci pour la confiance et fidélité. Tokomi Nasuka Bama Tabakita Babal Kalmabile. Na préféré na bino pesa merci na Gelor Tawaba Air Force One l'avion du boss Azalaki na sima la caméra. Ba bébé ata awa jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.